Bis. Bandela ya bandela. Bandela bandela. Kalunga. Oh, kilo ça va. Fondation moko yeso atikela biso tolingana sikoyo evandi na kati sikoyo ya bato mibale oyo balingana ki sikoyo bayepa leta yebaneka bango leta yeba biso nde eza tolingani ya solo. Je crois boyoki ba déclaration ya Kalunga vis-à-vis ya mobali na ya yebisi ye bato baoyoka baotala bayebake Patrick Mbulu alinga Kalunga talingaka joli tant on a naza peut-être trop ba informe le roi bato. Mama, tela não usou uma mas só uma puta na cima. Babomba uma licolo. Deve sair. Maman, excusez, à tout filmer mon nom. Beaucoup de ma case.
Tant qu'on est ça, moi bien, et permettre de faire des autres. Maman, dis-moi les bandes, pardon. Panza mwanda to panza na pardon to kanga makasi. Excellent. Ah. Makalunga succès. Succès au succès. Sur les lives forts. Sur le bel, on sait où est-ce qu'il y a. Danger, Passa pour un là. Passa pour un là. Malembe, uko mwa saba. Yeah, pardon. Bis. Bandela ya bandela. Bandela, bandela. Galuga. Bon, kilo ça va. Yo moko sana Papa. Madame Braquet. Sous vos applaudissements. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que nous sommes contents d'accompagner Maman Kalunga et Papa Patrick? Ok, manifestons-le s'il vous plaît avec des applaudissements. Je vous prie donc d'accueillir Monsieur et Madame Mboulou qui vont effectuer leur entrée. Et cela sera fait sous vos applaudissements s'il vous plaît. Restons encore debout pour accueillir l'officier de l'état civil en la personne de Jean Tsaka Bekadjoa. Et cela sera fait Ok, merci. Nous commençons la cérémonie avec l'hymne national. Debout, Congolais, 1, 2. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. De son enfance, longtemps
pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, Don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo. nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Merci, veuillez vous asseoir. Isa maladie ikoleka. Mais lelo na mariage na biso lelo mutu oza maladie ya sate. Amen. Mutu pa opesa mutu maladie wa azalite. Amen. Mona longa na masque eh. Mama longa na masque na. Ba mona ndenge bendi. Moninga bali sepela. Moninga bali sepela. Ba sepela rakaka. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Makambo tozo lobela mikolo tozo lingande ya kobala. Tina ya rappeler biso pourquoi tokutani awa te. Tous nous savons pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour être témoins d'un grand événement. Un événement qui restera à jamais gravé dans nos cœurs. Événement comme on mariage. Mariage ezali eloko oyo ya motuya na bomo ya mutu. Na se ya moi eloko eleki libala ezali te. Bomo ya mutu ezalaka na biteni misatu. To na makambo misatu ya motuya. Ya liboso ezali kobotama. La naissance. Ya mibale kobala. Ya misatu kokufa. Vie ya mutu ezalaka résumé na misatu wana. Mais na misatu wana oyo esangisi biso lelo eleki nyonso. Libala eleki kobotama, libala eleki kokufa. Pamba te boyebi bino banso mukolo biso nyonso tobotamaki. Nana pona data obotama. Azate. Nana pona mama to papa. Azate. Obotama mwana ya papa to mwana ya mama songolo mopona bango te. Opona data obotama te. Mukolo kuto yaka na mokili. Tango bimi na mama muta osukola yo oyebi ete. Muta latisa yo elamba pe oyebi ete. Elamba ba latisa yo opona gite. So yipe na tuni biso. Nani azana souvenir moko ya mukolo abota maki. Muta azana souvenir a. So yito tuni papa Patrick, maman Jolie. Baye bisabishi soki batikala na souvenir moko ya jour babotamaki ezate. Mukolo ya kokufa. Nani yebi date na ya kokufa? Muta yebi date na ya kokufa azate. Mais date ezala o nzamba wana. Bata mokili balobaka probabilité. Ndenge moko na liwa. Baponaki date ya lelo. Bilamba balite. Bomoni poto banda cérémonie oyo toyembi hymne national. Est-ce que maman Jolie na papa Patrick bayembelaka bango hymne national mukolo babotamaki? Nani kati na biso bayembelaki hymne national? Mukolo kokufa. Est-ce que bayembela hymne national? Ekotikala libela na mémoire na biso et puis na bomoi ya maman Jolie na papa Patrick Abala mwana. Monsieur Lukaya Kanza Azalia. Papa Lukaya liboso ya l'état congolais. Mwana mobali wa vandia. Est-ce que oyebi
Yebi. Azanani. Azali mobali na mama Jolie. Est-ce que ondimi azwa mwana na yo nge tutadila kifuta Jolie Kalunga na libala? Boye na ndimi. Ya mibale, est-ce que papa Patrick apesi biloko nyonso oyo bosengaki lokola dot? Apesi nyonso. Tobeteli papa maboko. Monsieur Kalonda Otoko Paul. Oui, je suis là. Monsieur Kalonda, oui. Vous êtes renseigné comme témoin. Oui. Témoin P. Bakangarayi. Tout à fait. Tolingi a confirmé l'État congolais. Oui. Tant que papa Patrick a sali comme na bokilo na ye pour ma cause à l'État. Yo za témoin. Oza pour confirmer biso que papa Patrick a fait ça qui biloko nyonso oyo basengaki na famille ya Maman Jolie. Papa Patrick Mbulu a fait biloko nyonso au belle famille na ye basengaki na dot. Merci, tobeteli témoin maboko. Madame Nduki Joey est là? Voilà. Maman Joey. Yo pe ozali témoin ya mibale. Témoin bakangaka ye. Ozali ko confirmer dans l'État congolais. Que papa Patrick asilani na famille ya Maman Jolie. Apesi bango biloko nyonso. Donc pesami baboti bandimi mwana na bango babala ye ba témoin ba confirmer côté ya famille ikamboza lisusu te. Sikawa, nous allons vérifier si parmi vous les projets de mariage aux hommes tu publié qui en a commune à Lemba depuis 15 jours. Publicité ça maki. To yambi mutute aya kolobana biso ke officier de l'état civil ko sala libala wana te pona likambo songolo to paka. Soki yo yao. Olandi biso te oya hotel na libalo yo. To ko mona yo. Ozo gêner maman mona te. Hein? On est comme ça la zoom. Toko présenter Bino ba candidat au mariage. Nous avons voilà. Le king. Le bel homme qui se tient devant vous. Ah oui. Le charmant monsieur. Signora. Le prince de sa princesse. Son nom de famille c'est Mbulu. Poste-nom Kenga. Prénom Patrick. Il est né à Kinshasa le 29 octobre 1977. Il se présente devant nous comme célibataire, à Balaté. Il est technicien de profession, congolais de nationalité. Il est sur la rue Lombo, numéro 33, quartier Foire. Nous sommes dans la commune intellectuelle de Lemba. Il est originaire du village Kinkosi, secteur de Wamba Fatundu, territoire de Bagata. Nous sommes dans la province du Kwilu. Papa Patrick est fils à monsieur Mbulu Malula Rémi. Il est là? Olobi? Ok. Rémi. Papa Rémi Azali Goya. Il est né le 30 mai 1959, marié, agronome de profession, congolais comme son fils. Il est sur la rue Loubefou, numéro 29 291 D, quartier Anunga. Nous sommes dans la commune serre de Maté. Monsieur Rémi a les mêmes origines que son fils candidat au mariage. Monsieur Patrick est fils à madame Maluma Mayega Brigitte. Elle est là?
Elle est représentée. Azali Banda. Ok. Maman Brigitte, mariée, congolaise, elle est à la même adresse que son mari. Elle est originaire du village Mbonga Malembi, secteur de Wamba Fatundu, territoire de Bagata. Nous sommes encore dans la province du Kwilu. Papa Patrick Azali 100% Mwanaya Kwilu. Tobetelié Mabo. Deuxième candidate, parce qu'il s'agit d'une candidate au mariage. Pour l'examen, là c'est là. Madame, venez comme ça. Deuxième candidate au mariage. Sous vos applaudissements, nous invitons Mademoiselle Jolie Kalunga. Ravissante, la rayonnante, la sublime, la Miss des Miss, la reine de son roi. Son nom de famille, c'est Ngetutadila, poste-nom Kifuta, prénom Jolie Kalunga. Elle est née à Kinshasa le 8 septembre 1978. Elle est célibataire. Elle n'a jamais été mariée. Elle est artiste de profession, congolaise de nationalité. Elle est à Lemba, au numéro 93, quartier Foire, commune de Lemba. Mademoiselle Jolie est originaire du village Kiazi, secteur de Boko, territoire de Mbanzangumbu. Vous avez compris que nous sommes dans la province sœur ou voisine du Congo central. Mademoiselle Jolie Kalunga est fille à Monsieur Nkodia Ndongala Isidore. Il est là? Qui nous a quittés, Dieu garde son âme. Monsieur Isidore, jusqu'à sa mort, avait les mêmes origines et la même nationalité que sa charmante fille candidate au mariage. Mademoiselle Jolie Kalunga est fille à Madame Nlandu Luvuma Marie. C'est ça? Elle est là? Voilà. Tobeteli maman. Balisi, c'est Pela. Moninga Balisi, c'est Pela. C'est Pela Rakaka. Yope Okubalisi. Maman Landou est ménagère. Elle est congolaise. Elle est sur la rue Fouma, 75, quartier Révolution, dans la commune révolutionnaire de Kinshasa. Elle est originaire du village Mankala, secteur de Boko. Nous sommes encore dans le territoire de Mbanzangungu. Vous avez compris une fois de plus, nous sommes dans la province de Simo Kimbangu, le Congo central. Monsieur Patrick, levez-vous une fois de plus. Botala. Alors, je vais vous poser, je m'adresse à vous maintenant. Vous, famille, amis et connaissances. Oyo ayebi, kelikambu moko ezali, oyo kopekisa biso tosala libala. Atelema aloba sikoyi, tope akanga munoko na ye libela. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui a une raison légale qui nous empêcherait de célébrer ce mariage, qu'il se lève et qu'il le dise maintenant, ou qu'il se taise à jamais. Voilà. Namoni, nous t'as supposé dans l'Ibala Hôtel, donc nous allons célébrer ce mariage.
makambo nyonso bokokutana nango na libala solution ezali. Coutume ya Kwilu, coutume ya Congo central, soki ezali conforme na loi oyo te ekozala appliqué te. Bokozwa mukanda oyo bokobanda otanga yango malembe makambo nyonso eza na kati ya. Mais avant boloba oui ou non na libala tokotangela bino moi quelques articles pour bozwa idée ya makambo nini oyo bolingi bosala. Nous allons commencer par l'article 349. Article wana epeti but ya mariage na Congo Kinshasa. But ya mariage ezalaka nini? La loi dit ceci. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engage à vivre ensemble. Comme ça, na besoin l'itabisi. L'itabisi ezate. Omeki l'itabisi oke makata. Na bino mibale. Akufite libala ekosila te. Donc awa na Congo, mariage à durée déterminée ezalaka te. Tobalana, tovanda 2 ans na total soke simbi to continuer. Soke simbi te to tiki lokuta bokozala mwasi na mobali tili wa. Nalobaki awa ke avana banda nasambelaki mpona bino avana banda libala na bino ntango nasambelaki nzambe alakisi ngai libeko ya leta elobi libala na ndenge okufa ti moko okufa nzambe alobi oyo akanisi moninga okufa liboso na ye akosi bino mibale bokovanda mbula ebele bokovanda bambula na bambula bokomona bakoko bomoni bakoko ya bakoko mais bokokende nzela moko lo elobi moko efo akufa me nzambe alobi bokokende nzela moko. Troisième élément, but à mariage na nzela ya libala bondimi bopartager votre commune destinée bokokabola na pasi na bisengo nyonso bokosala bino mibali eya na butu eya na moi bino mibale bokolota bandoto moko soki septembre te fin août nakozela bino boya kozwa acte de naissance ya bana bana yango bakozala bana mibali moko komona ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mosusu Joseph Kabila nazozela bino na septembre. Article 444. Maman jolie ba maman nyonso bozali awa na ba papa mwasi na mobali tokoma ndenge moko omeki kosimba mama Denise abimeli o continuer maman Olive pe abimeli ba droit de l'homme bazawa ebele discrimination ici là mais maman jolie libeko l'état et lobi boy. Article 444. Les maris et les chefs du ménage. Point. Égalité des chances, égalité des droits. Le code 444, les maris et les chefs du ménage. Point. Mobali na yo na ba droit autolobi wana. Na ba égalité. Mobali na yo ndaza mokonzi ya famille. Yo na yete, la loi dit, c'est le mari qui est le chef du ménage. Bokoli ko laksa mutu bag teke ngana bala ezalaka légalité. Preuve ezali acte de mariage. Boko koma mwasi na mobali soki bo signer acte de mariage. Mais symboliquement sur le plan protocolaire to laksaka bag na couple oyo elingi la tabak. Est-ce que les époux vous avez prévu des anneaux? On peut les avoir? Il y a mobali awa na mwasi. Bien, tout comme il a l'air de vérité. Moninga abali Zamba zola kisangai toyokana. Zamba zola kisangai mutumo wota point kuna aokanga Gucci. Alobi awa Patrick ayoki que jolé no simba téléphone na ya rondimate.
Zéla Ogosambwa. Maître de moi. Voilà. Monsieur Patrick, je vais te poser une seule question. Pas deux, pas trois. À laquelle tu répondras par oui, je le veux ou non, je ne veux pas. C'est aussi simple. Hein? Monsieur Moulou Kenga Patrick, devant nous, officiers de l'état civil, devant les parents, les témoins, amis et connaissances, acceptes-tu de prendre pour... Papa Mboulou Patrick n'a reposé question Ogoya Nolana Ionandi Miyango Tope na boy. C'est ça. Papa Mboulou Kenga Patrick Liboso na biso officier de l'état civil. Liboso ya baboti bandeko batémoin pe baninga. Est-ce que on dimi kozwa lokola mwasi na yo kino liwa ekokabola bino elenge mwasi oyo simbi na kombo ya Ngetutadila Kifuta Joli Kalenga Kalunga Joli Kalunga boy na ndimia. Maman Jolie Kalou, je vais également te poser une seule question. Pas deux, pas trois. À laquelle tu répondras par oui, je le veux, ou carrément non, je ne veux pas. Nakotuna omotuna kaka moko. Okoyanolana iyo nandimi yango. Tope naboyi. Maman Ngetutadila Kifuta Joli Kalunga, devant nous, officiers de l'état civil, devant les parents, les témoins, amis et connaissances, acceptes-tu de prendre pour époux jusqu'à ce que la mort vous sépare? Monsieur Moulou Kenga Patrick. Non, je ne peux pas refuser. Maman Ngetutadila Kifuta nakotuna yo motuna moko oyanola yo nandimi yango te na boya Maman Ngetutadila Kifuta Joli Kalunga, liboso na biso officier de l'état civil, liboso ya baboti batémoin bandeko pe baninga, est-ce que ondimi kozwa lokola mobali na yo kino liwa ekokabola bino elenge mobali oyo aza liboso na yo na kombo ya Moulou Kenga Patrick? Avec force, oui.
Prends la main gauche. Désormais, Papa Patrick. Quand vous allez colatissa, moi sinayo, le fait dans le beau qu'on a diwa. Kolobana biso te biso to yoka. Yebisa ye kona nini ndimi kokufa na ye. Kona nini yende a mérité bague. Bien. Monsieur Patrick, pendant que vous allez glisser cet anneau pour l'éternité au doigt de votre femme, future épouse, tu vas t'adresser à elle. Tu la regardes droit dans les yeux. Dites à votre future épouse pourquoi c'est elle que tu as choisi. Les paroliers. Dalaye. L'homme dit parole. Parolier. Ah, madame et monsieur Boulou de s'embrasser. La République Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé, et pour les bons, prenons le plus d'élan dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, dans béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous léguons à notre prospérité pour toujours. emo ezake na sepeli Nzambe asali biso bolamu 2020 oyo toyebi ebele tokunzi bato baleli ebele, mais par sa grâce asali ke tosangana neloko babengi libala. Toyebi libala eza place bolingo evandi, eza recommandation moko Yesu atikela biso tolingana. Siko evandi na kati siko ya bato mibale o balingana ki siko baye pa leta yebaneka bango. Leta yeba biso nde eza tolingani ya solo. Je crois boyoki ba déclaration ya Kalunga vis-à-vis ya mobali na ya yebisi. Bato baoyoka baotala bayebake Patrick Mbulu alinga Kalunga talingaka joli. Tant on a peut-être trop informe le roi Batu. Mais Nzamba yeba ke Kalunga oza Kalunga. Bon donc akomeli Kalunga na maboko ya papa Patrick et mon papa Patrick ko honorer lelo et sengonanga yango wana la linga ki ezala boye. Donc le panier circule encore peut-être le bekoza ya Kingandi boni pété ya mamu seka. C'est ça. Ton frère aussi DiCaprio parce que yepé le Wow. En tout cas na oloba quand de baloba moto yemba Nzamba za roulage donc a tiep siko loboko côté na biso ba artiste comédien parce que to lelai trop. Cette fois-ci to sepela donc to ko tafuna nde toza. To ke to tafuni côté DiCaprio to tafuni pa ya joli Kalunga to sepela. Donc ba mariage ya kitoko na belle sœur na biso otali mwasi kitoko kakole na nini. En tout cas coup de chapeau du Cap la merveille. C'est ta grande sœur.
Papa, au monde on a bien. Ah, bon, on a été. Et